2500 ya pamba mbongo oyo ta msusu sala na ngelo te mais okyo sepesa misu omona ndenge magelor abetaka babloko tala na mona na nga ba komba Régie boya absolument combat moko bomona ba plein au mo mbalo ya saka et puis ba spectacle salaka na ebite 2500 ta mso kuna okoki ozata mso ata 10000 pa asanzaka abimizaka mbongo lokola des autres apa ko bimisa mbongo abetaka batutu oya yaka na nzela na popolaka chaque dimanche na Kinkole na esebino bilenga kache zongi après confinement boko sepela boki dana Kinkole to bandi bilengi boka pe na bumbu to beta bilengi ndenge moto oke malema mais pour le moment tano na Kinkole na palace na Rue Palace tozana chaque dimanche à partir à 14h déjà va kombe bandi mi komela avant chape magelo yebisanga nanu na moni moi on dirait kaka yonde ozota bilenya wakati batu musu balali ilo konyo sake yo kaka ndozaka na bise bango en cancel les amakambo wakati sauve mo monyo za kacher faut ya mingi na cancel pour masolo ya catch eza vraiment na en cancel na masolo ya catch dans so lingi batu ba mona yo bayeba yo faut ya ka trop en cancel donc batu ba Rolanda yo po bazela kango donc nga lokwa na za kacher oyo na bundaka na lingala makam nanga tout faut mutu nyonso amona yango moni mingi na zaka na en cancel. Donc champion magelo ya cancel mingi pona yende azaka activer na catch donc qui dit que na sekibino que non awande ma solo 100% catch congolais bango kuna balala na lobi na ngana mutute na bokeli mutute mais na ebika vérité que non champion magelo est-ce ko isa biso club ezo tambola non ndenge nini mikolo parce que na oki 5 chantiers 5 chantiers lobi que non mikolo to ba combat mikolo to ba boy mais ce mouvement par rapport ya ba combat na ba entraînement bo ka bolonde te catch vraiment mikolo nde to ba kaka eloko fan service mo keza ba confirmation mais na minute vraiment to za en forme dans soto longo Kinkole to rozana Gilles na liberté wana soto longo na liberté to na municipal la pal ya masina wana donc to robunda partout na kata changu donc tournoi déjà et bandi donc tango tangami déjà quartier préparé oko fanda bo na quartier no bitumbaye so ça na défenseité oko kate puisque biso to yaka déjà ko préparer pour ça na 5 chantiers déjà to telimisa déjà manduki potentiel déjà et mataki donc na minute oyo to za likolo donc toujours senga mutu nyonso o atanga mazaka chia po biso do beta to ponaka te andeti ba misuso o tanga na boetsa te so to terrain net o ya ko ya ako beta makosambwa mokonzi nanga Chicago pa lobi keno obe mokonzi Chicago commandant Chicago toujours capitaine Chicago na kati ya na cimetière Kimbanzeki aibisinga yo na sima kamera aisinga na tuna yo na isono ba mais babi na ebembe ya mwimba Texas kuna au télémini bossa ba caméra au popo Olivier Dingwe point de popo Olivier Dingwe bon na popo Olivier Dingwe te na lobela ka sujet ya mwimba Texas aza grand catcher to linga lelo mwimba Texas akufi na ceinture ya champion na ye puisque bando senga batu babunda na ye komba mwimba Texas akufi na titre biso sko tozo linga te na Congo ata de biso toza ba jeune maître to ko linga te vie ya bongo asali carrière neti akufi na titre mutaboto liete au moins to sali lo côté yango lelo to banda ko telemela edingo ata ceinture ya champion du Congo totala ba ceinture wana te tozo ceinture o ezo peser o ko peso kilo lelo de catcher wana abundela champion du Congo pe aswa yango donc on atali mumba Texas akufi na titre wana ata de nga jeune sala nga passe fallait pas qu'il y ait un titre. Vraiment une bonne réflexion yango to ki une bonne réflexion moko ya malamu ezate yo ya ka kacher unique maka polo baka biloba loba na ba kombo ba vie mais tango zo ka mutazo raisonner bongo azo raisonner pe kachi ya lobby mais sauf que Maître Magelo na zo banga nyamo na banga ye ensemble de côté oh ya liaka Maître Magelo mwana edingwe die nani Makiliba die Makiliba abibino nyos bolo ba kombo ya vie bolo ba vie te botali sele mandoki so na zo ebate senti wana vie apesa ki yango mwana pota bino bozolo bela vie te bozolo bela nde sentir mais vie Makiliba akomi na système ya kotinda bodio na TV na ni na internet que non ba olo ba na vie ba olo ba likamba vie sentir ça c'est là na ko s'en charger na bango
est-ce que nayebi te bino boyokana eke moto akolinga azwa ceinture faut que neno koluka Makiliba ou bien ezande te Makiliba tolukela nini Makiliba pe azaka na titre nde biso tolobela lelo tobunda tozwa ceinture wana edingwe lelo atatikeli Makiliba ceinture wana Makiliba abenga na champion te edingwe eza edingwe Makiliba eza Makiliba donc biso ya Makiliba eza tokobundela ceinture wana po toyeba nani oyo akozwa yango poza titre kokasa te lokoza mwana edingwe oza champion edingwe eza edingwe donc tolobela mamba Makiliba te po Makiliba na ba niveau ya ba combat biso tobunda Makiliba ato forcer okoka te donc toza na kanda biso toza na bakanda lokola balokamba si boli tota non Makiliba te donc afanda na ya zala lezi makambo eza lokola bitumba ya banzoko ozolanda so alinga kota akote la père mais biso to na posa lelo père to soit titre wana tokundela nde titre makambo Makiliba za no titre non faut aluka abunda ne bituma banzoko ba matiti botaka munoko te abunda ne Makiliba kowelela kokota te bunda ne kach sala kombolo kwa biso ba magialor partout to bundi komitaka mwana edingwe te so te mwana edingwe wana okoma fenéant pour perdre déjà bunda à la seconde donc biso toza ba la seconde tango zona batembe ekeye bayo Makiliba kokota makambo te solo la na père zo ceinture tia yango soki pe lelo za makasi olongo zu ceinture wana ezongika na parler pa Makiliba po ça déjà pas na bino donc tango yo lobo kota o ngamu no zo ceinture abo so ba kebeto rapide à la seconde c'est ma bête à la seconde Makiliba so ba betio po batu ba ko beto ba ze belé komika sate yo ze dingwe oza mwana edingwe okomaka edingwe te ye solo la na père abenga bakonzi na biso fédération ndeti ba Frank Diongo bandisi Frank Diongo so ba mikezali tango na ceinture wana et que peser biso lelo ba jeune maître toza pe na ceinture tala lelo edingwe banda bakabo bazala banda ba bidibidi bazala banda ba biana ba inova bazala ti lelo edingwe azaka na ceinture donc c'est que muto ozo ceinture wana Kongo azate je dis bien je m'appelle Maboko ya Nzambe je dis bien je m'appelle naboyi na ngai nazaka tiete nazaka animateur ya émission ya catch o bino moko bakatche bo senga ke salaka émission ya catch naboyi bo sangisa bandika nyoso mukili bo bambanga ko nakufa nanga bandeko nalela mama Fwidi bandeko je m'appelle Maboko ya Nzambe Makiliba balobike soki kokota na course mais kolobaka te na o défendaka papa c'est à la seconde na bona pas problème mais maître Magelo na ebité touti ko le ka d'émission moko na Shakira mikolo yo et outi ko le ka semaine passée Shakira lobi yandi mi alobela ka vie mais muta ko lobela vie mbalo yo akosan charger nae que yo lobi ke olobeli vie te molobeli ceinture mais tant ko lobela ceinture c'est que lobela vie c'est que Shakira sa charger na yo Shakira aza eloko te bana lelo ti lobi Shakira okokate tanga komedi ngwatanga komba bakacha mzu de pa ebi goto so na getsa musapi na Shakira tanga koma Magelo te po nini na ye moko kotaza abangaka ozalanda ya Nzambe abangaka puisque so na charger na Shakira ekozana na sangisi ye na bendos na te bango na serre ti maluku na cimetière na nzoto na ke na bango Shakira luka makambu koto so luka so lobi na charger na yo chango kota lisute rezala pasi po ya chango ekozala pasi OK suki nkole te ota papa bino nkole te donc ekozala pasi po ya chango puisque nanu na charger na ote lelo soko koti makambo edingo lobio oya koluka mampa edingo abanda pana eza problème te toko banda biso to na posa titre o no soko tia mutu to kokata mutu non o no soko tia mutu akomona makambo ne poto za na posa ceinture maître Masoko PTP kuna bike yende mwana edingo 100% bino nyonso bolo ba ke lo côté na kombo edingo Masoko PT Kimbwa di Rambo Masoko Pete. Yewana. Rambo Masoko Pete azana e champion azana e kacher na banengene na babumbu selemawa. Na babumbu selemawa bakaluka ndenga yebia. Na chango te kaka bumbu na selembawa. Siko to ebisaka bango balobelaka mingi bumbu selemawa nde basangana ka bongo. Mais Masoko Pete basangono na okango na babumbu selemawa soko ye na chango okokufa. Yo okokufa na bana no tambulaka na bango na bekiri na bino wana no bobundi kachite soko zana tembe Masoko Pete na ndimo za champion mais singa komba bino bozwa ceinture botango de kwa esthétique bobundi saka ngote na basatan na basata babunda ngote ndeti ngai boye na ndenge nga na bundela bakoma banda na bandika chi banda mwana muketi na kombe so na sentiment ba ceinture na rosa atana sa ceinture wana kutu eza ya kolobate parce que na ya awa na chango na banda kotuna depuis na
pont matete pont ya njili ti na kenda maluku bino moko boyoka kala bapel tant to le kaka direct chaque dimanche bino moko boyoka kala bapel boyoka bien c'est la biso comme longola comme mutu wana ya salite wana c'est la biso ya magelo ngai te nazana ngaka ka animateur na boy na ngai mwanda azwandika abamba ngai ko nakufa basata fo batika ba ceinture wana batiango na bandako bawela ba ceinture te batia po ceinture ne comme ça ba ya ba fene oui dans la timo veste aye asuma ceinture atie so batie kende ko bunda zo sala fier ndenge ataki une émission na ngai kende ko bunda zo sala fier mais c'est sentir à part au bundana nous ndeti biso to bundana nous ba misu bakima bangola ba santu biloko ta ba weekend mabokoto mo bango ba betama ba zombi de kibambi wana ba betama donc nazota la batu misu lelo baso so ba sentir zombi de kibambi na yo pe zombi de kibambi na beta ye na commune ya bumbusele mo ngana bisa ko nzambe na loba makambo eza ba réalité c'est numéro na ngai ba fanatique bana ba bumbu ti wapi ba ko benga yo batala kombanga contre zombie. Et ya mabe ti suka na ngwa pola mwasi na lela banda 3h ti 5h azo lela ka zo nimate ba gagner zombie ngala ndimaka opona ozali sel kache oyo osala émission na mai osali émission na cimetière osali émission na wenze osali émission na balabala kidi ke olakisa mo ke non ndengo ebisaka ngane bandelike yo outaki na biloko wana na bamboka oyepe na Kinshasa Kongoli ya bango nyonso otambwa nango pe ya solo parce que ba komba nyonso buna na mwana komboga opola te te nga na zo défaite te na kinda na ba match nini mais vraiment défaite vraiment eza moi passe puisque lelo oyo ngai na mibengaka champion te na bengaka kaka naza guerrier nazo bundela kaka catch congolais na pousa te na zana ba titre wana titre ya bien ba konza fédération ba fandi ba bandi tournoi na Tchango Olandi babandi vraiment tournoi ba eki Manteke ba ye na route Mokali ba ye Pascal ba ye partout to ye biso nyonso ba te sentira oya sisi tournoi wana ye wana bengani champion ya Tchango mais lelo oyo na Tchango toza na champion te toza ba kachere belé ne to mona ba komina ba selema ba bumbu yo ya na Tchango oyo ko na champion de Tchango azalaka te toza na ba grand kachere toza na ba grand kachere ya ba danser ba ekochu premier ba Nija Sikatenda jamais de omone ekochu premier to Nija Sikate to ve na ngai moko boya bo nga na za champion Tchango rien na Tchango toza ba guerrier to bundaka to mi pesa mingi na bitumba so to tsaka makamba ba sentinde to mona libanda mechangwa ba sentire ezebele taka ba père nanga lokola ba Corias ba grand ba kacher baza na sentire te oso na seka pesa ki to na bitumba abunda nanu lelo so amoni kacher moi le bilobi ayena sentire ebite ko za danser akokamwa bungu siko ba kombanga na bunda na koza na combien de sentire ta lokwa lelo sata azana sentire zonga magelo le na koza na 10 sentire so totali bien anaconda azana ceinture donc abundi na kachere moko a gagné kachere wana azu ceinture wala ko motango ceinture a mokili mobimba meta anaconda ngai te ezana mo champion magelo azoloba na ebisaka anaconda na kan kokolo bazo kumiso pona ndimo za champion soit ceinture na yo tsa yango na oboto la ceinture wana na mochang. Je m'appelle toujours Maboko Nzambe car ndete lobaka viens nga Prosper nous voulons savoir toi na membre moko o akipaka makambo ya 100% kati na États-Unis viens nga Prosper na Dallas précisément na Dallas viens Prosper yebisela bisolo maloma mwana mambanda ngai ya solo o ya zakana puna na poto ke awa champion magilo lobi ke kombo na ye tuta makolo à la seconde ce que boté mbongo anje akotu tsabino makolo à la seconde biela la seconde biso aizaka tuta makolo biela à la seconde azala bezo mbongo na bino États-Unis eya boté bakomba abanda ko betela bino ba mettre na ba champion na bino nyonso moko tina suka quand ndete lobaka toujours je m'appelle Maboko Nzambe maître na yebité on dirait ce qui nazolandela malamu comme si on dirait ba sentir zo utakuna mais kokufa na bango ba okundama awa c'est que to ba olongwa bilona bango yebo ondike bino koto ndebo makambo ya ewita koto biso atondima ba sentir wana te so do kati manji na biloko wana yo moko bombango donc so kati manji biloko wana za bango na bango bata bafuna ba mwamba nde bazaka na biloko wana biso biloko wana za te biso tous les clubs tous les dojos bazaka na posa bunda biso twana ba combattant de quoi ba mettre bras de fer bola musoba. Donc on va mettre 5 chantiers. 5 chantiers. Là vraiment, on est d'accord. Le quoi ba toi ba kaide wuti wana ba bunda trop.
Olandi, non, au monde non na ceinture, hein? Tout ça va catcher na changwa ya ba danser, mais azana ceinture. Bon, mon aka mutu mo abimi lobi na selimba kuna azana ceinture. Nieti nani? Satan. Satan de diable. Ah, Satan de diable, abunda nanu. Ake kozong sa ceinture, aso ba peke na fédération, to aso kango wapi abunda nanu. Yesa Satan de diable magela watindelo no tsabi bunda ko wela te. Te yebisa yo na zolanda. Te Satan de diable bunda. Pokachi eza singa eza na mulai na yo kasi ko beti na mumbele boso ye na njili na mweke bimisi mutu michopo ba michopo na dia ba ebi edingo mutabimisa tout le monde donc yango dingo solo ba bosaka na sima na ye ozolanda wana nga ba jeune maître faut bo changer art mais lelo bozo kima kaka na sima edingwe eloko edingwa sali yo sali yango ozobima manager edingwe to élève ya edingwe ozolanda Nitinga magelo nga laza mwana kimbangu chiri mufa muta bali père nanga daya. Dans lelo na robuna ne style la père nanga. Na ozo style la mutu mususu te na zo style to ya kanga la machine de guerre, to na zo style ngulu semba na te. Balanda ka côté oyo yo outi. Lelo bimisi michopo. Ba yebiso numéro ne dingwe pas sala ngo. So yo na dingwe ba benga na ekolo numéro. Se connaît chako na kankokolo ya na kachera tiko betanga te. Et ça là-bas hélico. Et ça va super dingwe. Et ça surtout ya là na beta 4 fois. Là on a beta 4 fois. Ozolanda. Donc hier comme siko asenga nga ba revanche. Nga na osenga revanche souté. Donc eloko asoye ba ya là préparer eza lokola hein mukola beti mona mukebi tumbesi la raté. Donc nga na yo de gozo luka okosi sangote. Lokamba siboliti mwana nzoko vie. Wana siboliti ya kala ya kilelo za biso ba makelo okobeta ba coup de tête wana okosambwa nazozela yo lokamba siboliti mwana nzoko na avema na posa na bino ba vie obo banda makambo ngo tozana na bino tina suka vena nga siboliti lokamba nzete bakoti na nzela na yo vena nga kolala te vena ngai yokuto zaka pri obi na sepelaka na vie wana po aye atolobi ki o aza beba bimaki lobi nzete me magelo abike wana ozaka na batu na yo wana za batu na ye nga nazaka na kanda siboliti ti père nanga kimbangu chiri akufa bitumbane silate me nga na osilisango siboliti nga na osilisango continuité non makambo wana ekosila vengeance ezali lokola kimbangu akufa akoka yo te me nga na okoka yo naza d'accord ko tozali nazobanga donc na matete mo manana muna banga te aïe donc na matete na banga ka te to ala no na kanda matete ve na biso Olivier Fumu ya lomba edingwa boma ye ti lelo biso pe to na kanda na changu to boma ta kacher moko matete pe na John Bude oyoki pe na John Bude oyoki bolengela ka vie na bino lokamba si boliti malamu sote ba koti mabena bana changu. Donc tout ça vraiment na bakanda, tout ça na kanda Olivier Fumu akufa pour na makambo matete contre Chang. Mais vengeance ezali. Vengeance ezali. Ve lo kamba na zo pesa oza vie na nga na zo pesa oza men sport. Tout ça ba mi, tout ça ba master. Vie na minute oyo donc préparé. Donc bitumba ezali. Donc bitumba chaque dimanche na obunda ko soko zo omono za makasi tous les catcheurs à Congo dimanche yakana kiko chaque dimanche azopona mutu te oyo koya abeti dans tout aso ya zo beta tilo na zo beta kaka ba biso ba uti bangirni ba zo beta ma dimanche pe ba oya ba ko beta makaka na ozanga te bande ko ngana ozala wana so ni pe omona maboko ya Nzambe na misuboye bokuta na fara na maboko ya Nzambe oui yaka kuna ba komba ofutika 2500 na yo na komata na kati ya ring na kosola na bino à l'aise donc yaka futa mbongo na yo kota to mona ngana yo fara kuna totala tuta makolo à la seconde to mi ko kende faire émission biso mais to tuna nous maître Magelo moi question moko sur évolution ya catch moi muke na Congo tozo mona ba catcher bazo kufa mwimba Texas auti ko kufa awa ebembe sali 1 mois et demi to ebité ba catcher nde bazanga kimbongo to gouvernement nde zanga kimbongo te wana za makamba ba catcher te makamba gouvernement puisque il y a ça mutu à l'état et c'est que l'état a landela donc wana za problème ba catcher te biso to ako tomboka na ba ndundu pour ebembe ave rumela ta de grands catchers non peut tout monde eloko bongote na kati ya mboka oyo catcher rumeli abita ba 32 jours na morke non un mois na ndambo non ni salamati
donc yango mona ki pesa yi moi bakanda mais vivement nzamba bakatier kota za na sama bele abatela virana ouais boki nzambe na biso te biso tokendaka ya biso te ya bakatier bango ba bi nzambe bango azaka ya ndenge nini ngana kotana ko commentaire te pona babakango bango ba isenga babi eza monde day monde day ah wana ngana ebité tomi ko na faire il a fait émission na biso na ngina rappeler bino boyeke combat eza chaque dimanche na Kinkole na la kaki bino ke après confinement bokozo ba combat na bandai ko tenga no ba maluku ba Kinkole ba entre mokali matete njili tokenda kingaba lemba nini tozana na Kinkole pour le match chaque dimanche je m'appelle Maboko ya Nzambe na kozana bino wana longo na kobanda kosola na bino tangu nyonso bo pesa nga ba interview na bino ndenge ba kombezo leka bo sala ka ba analyse na bino ya ba komba pona biso awa 100% catch congolais viena nga Titi Longi oki makamba ngo mo DG na nga ya tongo ona lingaka mingi eza Titi Longi yende apesa nga espace kitoko pona sola kana ba katier bo mona ka bilengi ya kati yango lisusu maître na lingi avant ngai na clôturer mission obwaki nga moi quelque tête na bi yoza muta bato belé mais s'il vous plaît soko bando boka banda chango depuis na pont ya Mayanjili Tiboye tukobumela mingi pona mo bateti moko kaka obwaki na bwaki na ruti moko ali président nga Adamu Mongo muta soutenir ka sport ya catch donc président Adamu makambango yo lukaka yango na bwaki su bugumesa biso ya komi de maluku muta boyi mabe eza na komi na maluku bugumesa Jacques Vie taba mo sentir ya komi na maluku makambu yango to benga baya ko bunda ata en plein air moko na maluku ko sala pe maluku bien biso lelo tozo tombola titre ya mabele ya maluku bugumesa Jacques Impiana père donc nazo sengi pa na yo ndenge lelo bakatia musu bazo soutenir bango na ba bugumesa na bino ngo ba commune bozo tika ka petit na bino ya tongo nazo bundela ka mboka oyo na bwaki Rachidi Makoisambo mon président yoza songa na bunda er moko boye 2 jours au fond li porte bat ba ko to fele pona magelo mais tia ba komba obi sengo tia ba en plein air na ko na journaliste oyo obande ko tuna nga na ko memeti kuna donc Rachidi Makoisambo na boki président nga makila na reka ya polio na président makila mutapesa nga signature na bunane edingwe président makila grand fumu na pesi mota to na ba palais et ça fitu bana maluku tu balinga maître magelo bana ya changu bonga na population na bina ndotanga ekeleka ebele na pesika batu tu ba sepelaka na boki maire te mère Pamela Chiyoyo voilà. Na palais maman na Kerta maman na Jessie na pesi mote na boki susu Maman Lisette, moi na kimateke ya tongo monté ma champion Magelor, na peso sou ba mota trop na palais, na boaki ba tutu, hein? Boaki ba tutu, na pesi bino ba moté, motutu alinga ka sport ya catch. Dimanche ka soke tani na ngona 15h laver, moto ka na Pascal wana tikinkolo yo moko mona mamndenge salama. Yo moko ko mona makambu ndenge ko salama, na bi ote bo fandi kuna mitema na bino ebeti tala liste oyo. Soki liste oyo kombo na yo ezate alele. Fanda kimia pona na bwaka mabanga oya solaka te kombone kotanga mate na banino kotanga Berger Etienne Bokopolo bongo natangi Pasteur Brown Bomalika bawana na prophète janvier mabondeli kitoko pona ba coup de tête o babetaka awa ezwanga te prophète janvier David ye aza mwana ya Canada mais prière na esala ke ma coup de tête bakache o tala ndenge nguma o afani pemena nga awosonga te pona ba mabondeli ezoleka mingi mais bolimbisi pona na monde ya catch na lobaka boye côté molimo na makanisi ya champion local fandi ezeska ya mama Miss edingo moto na ngenge yena mwana na ye la reine Shakira moi ça pembe soko lobi obetangai mama Miss atali yo carte rouge okomata su na ringite na bandiko bwaka mabanga pona isa bino boye na bwaki Suzana Omoimbi olela na bwaki Olibanga na bwaki bongo Mambolo le Megaman maître na bwaki Mambolo Megaman na bwaki na bitaka obeta na bwaki kaka Mambolo Megaman champion d'Europe par équipe banda loba ko ya kate na bwaki Libanga Mambolo Megaman na bwaki Jessie Nzuzi mokonzi nanga ya tongo na bwaki Libanga na bwaki vient nga Prosper na kati ya nous voulons savoir émission 100% catch to na mutu moko vient nga Prosper Bakine na Dallas, États-Unis. Ye alandela makambu ya
catch tina suka vient nga Prosper Bakine ye te pese message ki aibisa loma mwana mama ndanga ya solo ki Magelo alobi tuta makolo à la seconde vie Prosper bambongo bota Angers Magelo abanda ko bete no bakatio bataka munoko oh die die nani die makiliba makamazo ebisa bino États-Unis wana ba la seconde bazali alo balobate bota bala ba bete la bino ya la seconde awa to baka koloba mbanga pasi vérité zande moko biso to lingaka obengi kache yemo ka biso bokinda alobit bino bota bala bino bala pota tongo oh bala pota tongo vena nga Prosper Bakine bota bala ba bete bino ba dima kili ba bete bino ba loma ba bete bino ba moleo tout ba nyata bango la seconde wana na lobi pona vena nga Prosper na bwaka nani na bwaki Emilien na Braza Emilien na Braza na bwaki Libanga pona olinga olanda nga kitoko mingi na bwaki Onga anga si plutôt anga ONG moko o esutenaka bola oyo mukambi nango azabongo Jean-Marie Mboma na bwaki pe Libanga mais Kabo Asens na habite Kabo Asens na habite on dirait Magelo obete Kabo Asens na beta Kabo Asens faya senga nde retour na bete na Kinkole tsafandi na palais na Braza ayebi wana zelema nazangi na ngane ngota commentaire Kabo Asens babeta o ngana okika ka babeta yo bozana ba la Libanga eleke belé nandiko ba la boy na bwaki maître Courias na kimbanteke simitiaki kimbanteke nyoso ifanya maboka maître Courias azaye moko te bazana kumudona et puis sous papa Moyo bangonde basimbi vraiment mabele to ozote pa ba bande oteka kota likolo mais biso toza bon toloba te tolobika na bwaka nani Simoni Kanda na loba tchunga na tchunga te na oba prêtre tchunga na Simoni Kanda prêtre quand même $20,000 ngo tilelo vie koloba mbanga passe Magelo atesi a telemi déjà lobike non akomi pré oye koya eya soko ta bango 10 a obeta bango azuka wana vie na nga tozela biso to signer mikanda bien na caméra pembeni to la na TV ke vie a signer mikanda déjà na ngati tilongi yo moko ka makambangoti to lobela ki yango ekomi ngongo tunga na Simoni Kanda prêtre kamia $20,000 vie to zelango to boki Rachidi Makoisambo na ebite na ya to na yati yebisanga vérité na ya to na yati Magelo yeyo to kokenda ye to komiti wana Rachidi Makoisambo mwana maluku ya tongo ezanini na bwaki Bugumese Jacques Mpiana oui pona na koma na suka na bwaki mama Pamela Chiyoyo soki na bwaki bango te na sali lisumu monene équipe technique nanga mobimba soki oyoki te seke ozaka équipe technique ya champion local te na bandi ko bwaka DG nanga Titi Liongi mokonzi nanga ya tanga Titi Liongi mokonzi nanga ya tanga na bwaki Papi Fala mon dété de tous les jours de tous les temps dit na bwaki Pati Liongi monteur ya Arc-en-Ciel ya tongo et bongo na bwaka Mama Rose te pona ni Mama Rose nganunu na bwaki Mama Rose oya pesa nga kiti kitoko na fanda na Arc-en-Ciel bongo na bwaki ebele équipe ya Arc-en-Ciel ba journaliste nyoso Arc-en-Ciel na bwaki bongo na bandiko bwaka Benjamin Mosiboni les grands réalisateurs à FL Congo na bwaki bongo Jonas Maza les grands caméramans à FL Congo na bwaki Joseph Miranda Joseph les grands monteurs à FL Congo na bwaki Alfred l'herbe bureau à FL Congo oya komaka kitoko na FL Congo na bwaki bongo Christian Matissa monteur à FL Congo na bwaki Elim Poutou les grands caméramans moko ya mosto zakana na kata FL Congo Elim Poutou na bwaki bongo Diane Omoy mwana 8 ans na bangenge ya mikolo lelo nazaki bongo na sima ya kamera e bongo na Joel Weljo Mwanda yeyo zik nde asimbaki kamera na sima soki na bwaki ete na salili sumu na bwaki Belamini Kamba motema ya ciao.